eloko moko te osalama kobanga te. Non, ça l'effort ya obimisa makambo wana. Nakendaki epai ya papa wana Edingwe pesa ngai poussière moko na bokal moko ya mafuta boye. Nazwaki ye penza boyaki mwasi na ye na bana nde ayaka kobala nga tokumaka kovanda ndako moko nde ayebisaki nga bina salelaka yango chaque mois ya mabe papa ya pasi koleka na nzoto ya mwasi ebandaki kosenga tokutana na Edingwe tobima lokola mwasi na mobali epi pe papa akufi kisi wana etikali mokie makasi oyo esalaka ke na kanga mobali nazoyoka mutu pembeni na ngai natambolaka na mutu yoka neti mutu moko aza pembeni natambolaka na mutu meme ata mobali oyo nakendaki kozwa kisi wana mpo nazala na ye nazo kosentir ye pena mpe lisusu te nazobanga nazoyeba te nini ekokomela nga nazobanga nazosentir ye nalalaka na ye olingo nanga ya Yesu olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Misso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour votre fidélité. Un grand merci à notre sponsor Nabiso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un sponsor officiel. Il y a émission derrière le masque. Merci na bandeko so oyo obenga biso pour na remarque idée concernant évolution. Il y a chaîne chez Misso Télévision ainsi que cette émission derrière le masque, une émission qui aide beaucoup de gens à dévoiler de secrets oyo ba bomba plusieurs années à travers cette émission et comme un niveau il y a ba dévoiler makambo oyo bombama il y a kosakanate. Mesdames, messieurs, je profite pour remercier notre sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels, il y a émission derrière le masque. Un grand merci aussi Naba Héros dans l'ombre, Oyo, Bako réalisé émission derrière le masque. Je vois Cordon Elias Sinandoku, je vois également DT Denis Solo, sans oublier Ndegonabi Sozara, vous allez bon la prise de vue. Je pense également à tous les membres qui soutiennent cette émission. Là, je vois également Papa Eli a reçu des moments à l'autre avec le téléphone et c'est un remercier Bandego Oyo ba contribuer qui na moi il y a février où ba songa émission a quelque chose na moni bongo maman Georgette, que Dieu vous bénisse pour na mosala Oyo au sala pour na évolution. Il y a Paté ainsi que maman Josette Kabessa. Je pense également à papa Alain, je pense à maman Bénédicte, je pense également à maman Astrid MK, également maman Astrid OPA et Afrique du Sud, je vous salue. Merci, vous êtes tellement nombreux, maman Bénédicte, maman Tchela, je vous salue aussi, vous êtes très nombreux, maman Oyo, côté de moi. Pour la évolution, il y a chaîne Misso Télévision. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous une dame, Oyo, avec ba parcours moi mingi, kuluka vie, envie pe et les katé na bandeko ba bolingo na lobaka toujours bandeko nyonso Oyo, ba lukaka ko envier ezali malamuté parce que quand tu envies beaucoup et kotinda na banzela ya mabe. L'autre yambi ndeko moko ya moi c'est une femme mariée Oyo a kota bonganga po akanga libala na ye. On va la bouger, mais c'est que grave, nous tapons ce qui est baki, c'est bongo, edingo motonangenge oyo, à PBCP, foyer belé, le lot personnel, il n'est plus en vie, à Kenda Koufanaye. Alors, parmi
ba mwasi akendaki kozwa kisi epai ya Edi apesaki bakisi bongo ayeba kokanga mobali akomisa mobali kaka ya ye moko amona basi mosusu te me kasi eloko ekomemi awa mpo abangi mpo kisi yango esili ekomoke na suka azobanga que de peur abungisa libala na ye to mpe akolota na butu ba mari de nuit bakosala ye bolingo tellement ebele et tokoyoka ye moko aza mieux placé à expliquer biso mayema kokomela ye. La grande bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Voilà, to yambi na émission na biso derrière le masque. Yo sa mieux placé ya ko expliquer biso makambo oyo ekomelio na ebité sikani ko banda nini ekomelio na vie na yo ainsi que na libala na yo. Ça l'effort, il y a Kouloba, s'il vous plaît. Je sais qu'avec la caméra, c'est un peu difficile, mais ça l'effort, il y a Olo Belabiso, Maye Oyo et comme élu. Papa, et na yawa, makambo ekomeli ngai na vie na yebite. Nazalaki obima na jeune tonton moko. Lobaka na nga pe vérité ke aza homme marié. Dit que tonton nganda ko edenga makasi. Donc yebisaki baninga na nga makonda apesaki ngai mayele wana. Ayebisinga loko ozolinga ye makasi, azo ede pe makasi, il faut sala tout o botola na maboko ya mwasi na ye wana nde nayebisaki tuna moninga siko na obotola ye ndenge nini azoyeba te nde moninga na nga ayaki kopesa nga conseil nde aye komema ngai na matete epa ya papa Edingwe auti kotika biso. Ça l'effort, maman, s'il te plaît. Ça l'effort, au Lobelabiso Makamwa, c'est très important pour le peuple de Dieu. Bah, tu vas comprendre. Bah, tu vas mongongo, balanda. Ça là, comment il a rassuré que il a au salama. Donc, nous sommes basés au-dessus de tout. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Non, 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 non. Nous, on a Dieu et on a confiance à ce Dieu-là qui nous protège. Il a au salama. Non, non, non. Ça l'effort, il y a Obimisa Makamwana. Ils allent nzela onza makokangola yobika. Tokani? Voilà, OK. Nde nakendaki epa ya papa on Edingwe to zwaki nepe rendez-vous. Après nde na yo kende jour ango yebisinga na somba babiloko faki na somba. Nakendaki nango nasali pe ba cérémonie. Yo pesa ngai poussière moko na bokal mo ya mafuta boye nde ayebisaki ngai bina salela kango chaque mois na salela kango isengelo lo balo oyebisaki ngai ke bando ko chango pe na nzoto ya mwasi ainsi que na biloko ya mobali ndo olia te poussière wana o nga nazalaki na ona ndako ezalika mpona tiaka na biloko ya mobali na ngai ya mabe papa ya pasi koleka na nzoto ya mwasi ebandaki kosenga tokutana na Edingwe tobima lokwa mwasi na mobali wana osawani na papa ya Edi na ye moko po abaki ya bongo nde ekozala na efficacité makasi. OK. Nde yango na banda kosala chaque mois na bandaka kozonga mais sikoyo eumeli mikolo ebele parce que na libala yango na mobali yango nayeki ozwa ye na se ya bakisi wana ya papa Edingwe nazwaki ye penza aboyaki mwasi na ye na bana nde ayaka kobalanga tokomaka kovanda ndako moko tokomaka kovanda na ye zotiaka bakisi wana soki ekomi kosila na zongi dernière fois oyo kisi ekomaki na suka na zongaki papa Edingwe ma nzoto santé ezalaki esu bien te nde ayebisaki nga koka bien ti wana esilaka
kozala dia makasi tocontinue ndenge tomesana kosala nde bongo nazongaki nazalaki mwa assure ya mbala wana ndenge ye moko azalaki obela nde tomesana kosangana na ye tosangana ye na ye te tindaki assistant mutu moko boye azalaki osimbasimba ye wana atindaki ye nde abaki nasala yango na ye nde nasalaki yango na ye nasalaki yango na ye moko nde simbaki nayebi te ndenge basalaki me apesaki nga nasalaki yango na ye epuis na ye kozonga na poussière wana ndambo etikalaki yango na banda ye kotia po tozala kaka bien ma eyo osalaki kisi yango donc quantité oyo natikali nango eza vraiment mokie moto oyo mpe oyo papa alakisaki atindaki ye po tosala yango mpe eloko wana moto yango mpe aza te avoyageaki mpe moto yango mpe aza te avoyageaki na yebaki mpe kombo na ye te nga bakotisaki nga kaka nde bamesana kokotisa nga ayebisi nga nde moto wana ayaki ayebaki te mais depuis mpe papa akufi kisi wana etikali mokie makasi oyo esalaka ke na kanga mobali epuis nazolala te papa ya makasi eza ke nazolala pongi te nazolala te nasantaka ye chaque jour meme ata mobali oyo nakendaki kozwa kisi wana mpo nazala na ye nazo kosentir ye pena mpe lisusu te epuis tozozala mpe kaka lisusu bien te mobali akomi koloba na nga bamakambo akoki oloba na nga te soki nga nde na bande kokonjela bande osala nyonso me naomona ezosimba lisusu te papa meme soki nazotambola papa nazoyoka mutu pembeni na ngai natambolaka na mutu yoka neti mutu moko aza pembeni natambolaka na mutu ya deux fois nakokotelema place boye naomona image na ye donc nde naza naokoka te nakomi kobanga ezomona kozobanga ntango koloba nazobanga nazoyeba te nini ekokomela nga nazobanga nazosentir ye nalalaka na ye nazalaka na ye donc nakokaka lisusu kolala na mbetu na mobali na nga te nakokaka lisusu te na butu omonaka nini ntango olalaka na butu bandoto nini bacauchemar nini osalaka butu ntango nalalaka na butu namonaka kaka naosala bolingo na papa edingwe ata naza na wenze nazosentir ye pembeni na nga nazomona ye boye te me nazosentir ye bato bakomomona nga neti mwa mutu elingi ebeba ata nga mo mpe naomisentir à l'aise te papa donc nazokoka te nayebi te ekosukila nga ndenge nini yango naye kosenga lisungi awa badelivre nga papa donc nde naza boye mabe papa na nga pardon nasengi bato batenir nga vraiment rigueur te batela kimia batenir rigueur te nous allons t'aider donc nde nauti koloba ke eloko eleki Christ tout eleki kozala en Christ ezate c'est-à-dire que nous sommes des chrétiens. Je sais que ce Dieu-là que nous craignons, c'est Dieu-là qui nous protège, qui protège déjà. Le fait où on a un plateau sacré. Donc, on a un plateau tellement sacré que Dieu est au rendez-vous à chaque fois qu'on présente cette émission, mesdames, messieurs. Et il y a des gens qui, dehors, à l'extérieur, du courage à le battre, des fois, alors faut pas avoir peur. Mais non, et l'autre est motivé au yara parce que Nabutu au monde n'engé bako ça le rapport, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Mais non, si koyo masa oba mema yokuna bango vi na bango za ndenge ni camarade o mema kingai kuna pa ya papa wana ye aza lisusu invité ye aza lisusu invité akufa ye mpe bamemaka ye pa mutu me tantine wana nakendaka alobi ye amemaka nga te ye amemaka nde camarade na nga makambo wana etali ye te
na kotsa na makambo wana te na tuna ete mosiko eloko nini memaki yo po okende ko tcha mobali na bakisi azaki da homme marié ezali kolula mbongo to eloko nini ya atiraki yo pa mwa mobali wana papa kolula mbongo kokokana na baninga posa kaka nanga pe na telefone na bien na nde yango eloko ememai nga kuna ok biloko yango mpe ozwaki yango après kosala makambo nazwaki biloko yango papa mais nazwaki yango naza pe na biloko yango mais nazomona yango susu l'importance te papa vi nange eza ya kobeba nayebi te nde donc nde tofandi nao nayebi te papa soki ozoyoka solo nga mo nazomiyoka nazokoka te nazotiaka ba 3 ba 5 parfum mais nazomona neti ezosila te nazokoka te papa naza lisusu mpe naposa biloko yango te nandika naposa kimia na ngai nazoluka délivrance okobika nzambe akosala okobika batela kimia conseil nini okopesa bandeko bakotala biso bandeko oyo balingi nano vi ya bakisi bavi ya matalana ya kokende koenvie basi ya lelo balingi kisi makasi nalingi otala kamera wana opesa message na bandeko oyo balingi kokende kosimba kisi na ba oyo bazana na monde wana yo so découvrir kisi na ba condition nango parce que biso na Christ sawa condition moko ezalaka te donc apesa biso ofele biso beto opesa ya ofele siko yo na ningo opesa conseil na bandeko ba otala biso siko pona bandeko na ngai ya basi oyo bazolinga baya na nzela oyo nga nazali bameka te baya te parce que soki babi bavivre nazwa oyo nga nazovivre na miniti oyo napesa bango bakoki okoka te batika nyonso na maboko ya nzambe totika bilulalula eza na ntina te nyonso oyo nga nalulaki lelo naza na nyonso papa mais naza lisusu ata na posa ya moko te ya eloko moko so na nango posa te naka na posa vi na nga botika bolanda nzela nzambe balobaka chaque chose à son temps ya nyonso ekoya oyo nyonso nzambe atiaka kati na yo ta nango ekokoka okozala na mutuka okozala na nyonso nga nalulaki nyonso wana lelo tala ngai bilamba yango papa nakokaka so ata kolata te so nayebi soki bilamba oyo nalati boye nasengi pa mwana ya moke ya quartier me nga naza fille oyo babangaka nga na quartier nafuti mwana bato mbongo nde apesi nga bilamba na ye oyo nalata na ya nango awa donc eza na sens te eza na litomba moko te kolanda mokili nzela kisi eza nzela moko malamu te ekomemela oyo eloko moko te donc okozwa yango mpe eloko moko te botala nga lelo ndeko na bino ndenge na bomi vi na nga likolo bilandalanda likolo ya posa kokokana na bato nyonso en tout cas vraiment baoyo baolinga bakota boya na makambo te baoyo baza ja na kati ere yango oyo boluka moya komibimela avant oyo ekomeli ngai ekomela bino. Voilà, mesdames, messieurs, je rappelle, parce que ça fait très mal, comme on a maramoué dans la République démocratique du Congo, biso, tous les chrétiens, toujours que yo a un problème, nous avons un problème. Problème na yo ano bomi na motema ko bana mo kolonini. Esengeli ko bimisa maye bo mama na motema. Nzamba ko tunaka yo mokolo mosusu. Ndeko na biso yo a inspiré biso a pesi biso magie le pe toujours molimo discernement comme on a que diable a ko utiliser mingi bana basi. Baneko ba bolingo. Faisons attention na bana basi mosusu. Ba wo détour vie na yo. Boyoki très bien mobali oyo ako ici oyo azui wana ou à côté ndako nganga. C'est un homme marié. Mobali wana atiki famille na ye, atiki libota. Souvent, je demande, surtout, je parle à nos mamans, parce que bino ndebo simba kandako. Moi, je dis souvent, moi aussi, aux fondation, ndako soki botongi yango malamu te, que fondation eza malamu te, ndako wana eza mikolo mingi te. Donc, soko tongi ndako na yo fondation eza bien te, le roi bébé a mimi, tata a mimi 100 kilos. Donc, moi, vous imaginez que bébé mouki a mimi 100 kilos, ça on est aux alanines. Soki mouta 100 kilos a mimi bébé, ça veut dire que fondation wana, ça veut dire que 100 kilos on aussi mba bébé a romemaye. Et c'est de même na lolenge ndako ezalaka. Soki moi si alibala et que babali yo koza moi si ba prière te. Papa wana oyo ndeko na biso moi si abotoli na libala.
soki moi si na yanda ko zaki moi ça ba prière peut-être nga yo komate yango maman soki mobali no abimi yo tika na ndako faut prier pour ton homme tokutana na makambo ebele mibali mingi omoni basundola bana mibali mingi omoni bakomosa buzoba peut-être za na nani na bango te mibali pe totika bilialia yo ozana musala kingana lelo biloko olia likangu na yo ya monga fula lelo pondo likangu ya ngaba alio matebele. Faut beaucoup éviter et aussi nos mamans, il faut prier pour vos hommes, c'est très important. Botala exemple oyo ndeko na biso ya mwasi oyo ya détruire famille ya ndeko moko songolo pakala pona nini pona bikota kota pona kolula lula. Alors ma chérie, limsa bingo ma chérie parce que c'est énorme. Na pesho merci pe longonia na ndenge ozui courage ya kolba makambo yo devant bato bayoka. Que Dieu vous bénisse. La bande qui va sali bakosambi la pona yo. Nzambi akozala au rendez-vous et nyon soroke de malam. Mutu mora bangi sayote et il faut kobeta katolo que naza susu na monde wana te. Donc nzamba sabi kisio le fait ya ko témoigner oyo. Tant leki na délivrance, la bande yondo za témoignage vivant pour otombo la susu kombo ya notre maître Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Moi, je profite pour remercier Bandego Nyon Soa pour soutenir l'émission de loin de près. Merci à nos membres Nyon Soyo. Babin Arabiso pour nos remarques, idées concernant l'évolution de l'émission. Je rappelle qu'on a l'orphelinat Bravo Jésus-Christ, où ils ont mis bon la commune Yamatete, quartier Viaza numéro 27A, référence Banonou Matete, au sein de ce train, sur le quartier Viaza et Yebanawana au commune orphelinat Bravo Jésus-Christ. Je tiens aussi à signaler qu'on a besoin de votre soutien pour réaliser que ça la musala oyo ko tombe la combo ya notre maître Seigneur Jésus-Christ. La sengara que tout ça une affaire de trop que 300 000 abonnés. Ceux qui ont 10 000 pamba, batene bisura $1, tout ça na combien pour ko permettre biso tout ça la musala malam. Pardon, tout ça là-bas M-Pesa, tout ça là-bas Orange Money, c'est partout dans le monde. S'il vous plaît, je vous demande pardon, tout soutenir et pour que tous les mbaté, tous les makokite, yakobeng sarabato pour bafongo na peuple de Dieu musu modèle. Que Dieu vous bénisse, sous qui Seigneur Jésus-Christ a zongité togutana. Bye bye. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na ba jeune prière